Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso babona mama yani tunapesi bino mbote mingi. Ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Moi bino mama yani tout ça va qui mais tout va bien. Bon bino côté na bino bien. Faites-moi savoir si vous allez bien. Vous allez bien? Hein? Bon voilà mon. Oui, ça va. Na kasi na uteko yebisa bino kinga na déplacer mokie. Na yebisa bino kinga na Belgique otala semi soki na longo wana. Nazoya wapi nazoya na Lille na mariage to na mariage moko na cette famille du cœur moko na biso aza kobalisa mwana donc toza kobalisa mwana to na kati ya esengo. Alors na profiter mpona na losola bino bato botalaka ngai bino bamama oyo botalaka ngai bapapa oyo botalaka ngai nakanisi so bokutani naza na kati ya chambre ya hotel na na kati ya chambre ya hotel oyo eza ndako na nga te bino so boyebi ndako na nga mpa ye ngai naza na argentin mais awa na argentin te naza na kati ya hotel oyo eza mbeto eza yango mbeto ya hotel yango chambre ya hotel nde bomona yango boye barido ndako na nga boyebi yango bomokoza barido ndako na ngai te je suis pas chez moi naza na hotel sikoyo lokola naza na hotel boye na profite moke nasola na bino bandeko na ngai oyo botalaka nga oyo botalaka ngai oyo bosepelaka na ngai oyo bolingaka koyoka mama eya netu tosolola nano mwa moke kosola na biso mwa moke na profite mpo nasola na bapapa na bamama oyo boza kotalanga awa na kati ya mboka poto eza na bato mosusu baza na bizaleli soki azokende esika okomona asimi nzela akei kolala na ndako ya bato na epai ye aza kokende nayoki mwa makambo wana mwa mingi mwasi na mobali soki babimi eza boye eza enamoré eza biso vacances neti boye toyebanda vendredi tokozonga mpe biso ka lundi et alors na ndenge toyebanda vendredi tozonga mpe biso lundi tokoki kovanda na ndako ya bato te tokoki kopai toyaki feti tokende kovanda na kati na ndako na bango tokoza na intimité te bomoni ana na hotel nasala lati nanga peignoir nanga naza nanga prête nati peignoir nanga na deja na chambre ekuti nazanga moko te toza na papa peignoir mosusu yango wana eza na pembeni eza kosala nini eza kozela papa peignoir mosusu eza wana eza nango kozela papa et alors ntango obimi okei esika il faut olinga intimité na yo ezala toza na salle de bain yango oyo naza na kati ya hotel oyo tobengi hotel Mercure na robe oyo eza trousse na nga ya maquillage mutu il faut ozala na intimité na yo intimité est très très important okoki kokende na ndako ya bato te okende kolala na ndako ya bato soki nalobi yango boye nalobi yango naza koloba pamba te boyebi na kati ya émission na biso ya préparation pour le mariage tolobi na kati ya éducation soni eza te il faut tosalaka makambo oyo ekoki kosunga baninga faut ozala na intimité na yo oza na mwa place na yo oza na kimia otie mwa bagage na yo otie mwa biloko na yo biloko na evandi mbetu yango wana ntango okota mpona kolala okomona kosala nini okolala bien okolala na kimia okosakana na mbeto ndenge olingi epanzana esala boye mate kita eza na problème moko te eza ndenge motema na yo elingi et alors lelo na yo nasola bandeko oyo obimi boza couple bozali couple ndenge bobimi boye bokenda ndako ya bato wana baza na bana bino bokobosanaki boza na ndako ya bato okomona ntango bokobini te mbeto nyonso esali nini ebebi makelele na kati ya ndako ya bato eza bien te toza na kati ya mboka mondele toza na mboka ya poto soki boza kobima boza kokende epai ya bato ifu boyebaka kozwa bachambre d'hôtel bokendaka kokombre baninga te nazoloba na ntina ifu boyebaki ngana na kati ya émission ya préparation pour le mariage nayokaka makambo ebele oyo bino boyokaka te nga nayokaka ya ndenge na ndenge soki oza kokende epai ya bato oyebi ke ozokende epai ya bato okolala kuna surtout soki boza couple mwasi na mobali soki oza yo moko okepa aleki na yo okoki kolala na chambre problème eza te mais soki boya déjà bato mibale boza couple en tout cas eza déconseillé kolala na kati ya ndako ya bato pourquoi parce que toza bato mwasi na mobali ntango bavandi place moko ton amoureux de mari comme moi je suis venu ici avec mon amoureux de mari nzoto oyo eya lokola courant ya mwasi na ya mobali eya lokola courant ntango bokei esika eke bolali na ndako ya bato milio mabe so ekoteli okomona mpe bokoti na kati ya bilanga ntango bokota na kati ya ndako
bakolanda basali bakoyoka eza bien te kokendaka en couple kolalaka na ndako ya bato eza malamu te eza malamu ata moke te bandeko mingi bwana bizaleli wana boli kosala ekonomi na place ekonomi eza te ntango ozosala mbongo na yo il faut lia mbongo na yo il faut sepela na mbongo na yo mbongo tosalaka yango mpona babesoin na biso personnel yango ntina tosalaka mbongo so moto aza na mbongo toba so nazalaki na mbongo mais ntango ozomonana na mbongo na yo mbongo babiteke toza na million bible bla biso contentez-vous de ce que vous avez kaka oyo nzambe apesaka biso yango nde tose contente nango yango nde tosepela nango ntango oza kobima olongwe epai na yo okeye epai ye mosusu futa chambre d'hôtel po ozala l'aise po olala bien mwasi na mobali ozala intimité na yo bozala bien mwasi na mobali bolala bien bolala na kimia bosepela mpe malamu parce que bolingo nde tozalaka na kati ya ndako ntango toza na bakati ya ndako na biso ere moko tozalaka mpe na monotonie na kati ya libala mwa monotonie ezalaka mpe mwa makasi monotonie mwa bafatigue mais ntango bobimi papa ye mwa asali calcul chambre na futi ya combien na futi ya autant vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il faut vous consommer bon na makambo nyonso en tout et pour tout, il faut vous consommer bon na bino. Et puis tant boza libanda, beaucoup maloko ba tumoko bolinga ne sika, bolingo échangeaka. Papa ogangela ote, maman ogangela pe mobile na ete, beaucoup ma bolingo moko loko bobandi sika, au mona bilinga ngeli ekozala bien, o ezali sacré, na lié sacré au mona ke makambo ekozala bien. Na makambo so papa maman pocha mo ko Mkongo pasi o so organiser mbongo futi ote ba mkongo pasi ya to ko faire travail pendant mkongo bité mbongo na obi mbongo nyonso na futa ki fesa nini il faut na consommer yango na le mbongo na bien et te ko yo lalika lokola tababe banola tababe wana ndako mais tango zaboye tango za na chambre d'hôtel il faut consommer mbongo na yo et pour ça la bien échangeaka tant moi na mobali bopimi bokie quelque part ou bien bokie vacances boana chambre d'hôtel bokola kitoko bokola bien bokobosa na moi ba souci moi makambo ozaki na moi to futa courante to futa ki maite e okima bino na mutu bomona penza bolingo zangi penza bolingo zongi ya sika omona papa kosimba mama na ndenge ya sika mama pe akosimba papa na ndenge ya sika okomona bolingo sa nini bolingo ezele ka bien eza très important vacances ezele komo eza malamu papa yeba komema mama na vacances mama peso moki e papa parce que ndenge tokola boye eza na papa mosu bayeba vacances ba mosu pe bayebi te ba mama mosu bayeba vacances ba mosu pe bayebi te oya yebi on apprend tous les jours oya yebi ay ba pe kolekisa moninga obi pe papa toi déjà na mois de juillet boye toi bi maman moki toi que n'était quelque part toi vanda ta 3 jours à ta 4 jours mama sala yango okomona ndenge ko changer bolingo na bino libande loko bomona libande oyo bozomona libande oyo eza na makambo mosu par rapport ya ndako monotonie monotonie oza te ezalaka da ozalaka daga ok gauche ok droite ki gauche na ndako ya bato te na ndako ya bato soki okei esalaka bien te il faut na place ya boye kosukola pe nzoto kuti sukoli nzoto brosser bien tout ça oza pe moi sexy soko ovage ozanga pe moi pyjama te mama tiobo kile pesa bino nini nuisette esalaka bien ezongisaka moi basentiment na kati ya nzoto oyo toza na kati ya émission ya préparano pour le mariage surtout bato soki bobandi kokola bozaka na négligence na moma bolingo te soki bozokola faut pas négliger l'amour faut l'embellir chaque jour faut koembellir bolingo na bino surtout kobima libanda bapapa bosalaki fort pona komema na bamama na vacances moi vacances biso toyetoye bomwa 4 jours kaka esala biso bien bomona fumukanda kose rajeunir nga mpe na kose rajeunir pourquoi toza mosika na makambo oyo boyeboye telefone kutu nakangi ata ya meta papa edode waka na benga na oyamba te ata matiti langolisi la fille de ma mère na oyamba te ata mama Chantal kila benga na oyamba te ata Vivi Colette wenge abengi d'accord ata ya nanga Eugénie Ambienne na oyamba bino te mpona concentration eza makasi awa eza kobana ezongisaka bomwana mwana ozongi gene anga na bosaki maxi bien-être place ya bonga na maxi bien-être ebongaka mpo nde naza boye sikoyo bomoni ngaka nazanga moko nde bomoni nga nanga moko bokomona biso grand complet
na petit déj na nonga moko ta mosusu na kepe pa mama mosoba kuna na zuye mwandambu bomona pe mama mosoba na kati ya chambre na ye ta mosusu na kepe pa mama Clarisse kuna na chambre na ye Clarisse ya bato Stone Kongolo na zuye pe na kati ya chambre na ye mpo na ye nga moko te biso toza lisalisi famille dike ata matiti na mwanza benyinga nakoyamba ye te nakoyamba te naza concentré na mfumukanda bolingo fo ezonga ntango tozalaka na ntango wana bolingo fo ezonga ntango wana azaka chéri Clarisse Kongolo nayoki kuna na mobile Stone Kongolo kaka bebe naketala kuna mosoba kaka shu biso bamama 17 famille dike tolingaka nde boye bomoni nga nazanga moko ebongo Dina Moda la main d'or mama nanga yazaka lokoka yesili na libandi technique yekuta akomwese muyombe papa Aurélien so okepa nde na 19 kilote so asala ti kilote abima lisusu ata olobi ndenge akendaka susu te soko asa koti esili ebongo ntango okende na bezacle cœur Zacharie nasi hotel oyo Mercure bokolapa be ya Zacharie bokolapa ye Zacharie yande likambo biso les cette famille du cœur toza ba maman mo ya bolingo ce n'est pas pour rien tosangana tozala ba couple parce que tolingi lo mo ya kitoko tolingi to vivaka bien Fifi Kasenda azali la secrétaire ma secrétaire azali Carmel Lukisu azali kutunda zobalisa biso nyonso awa toza ya kokoka abwaka na zata chambre nanga toza couple na chambre nango bato nyonso bana ba chambre biso tout toza na hôtel Mercure couple za na kati ya chambre nango toza basi ya mabala toza basi ya bolingo tolingi to vivre bien on ne vit qu'une seule fois la vie n'a pas de prix oyo tozo kindo sala oyo babiso o tosi tokoli tosi to boti tosi to bali si to ana bakoko tozo sala o babengi finition ya vie soko komi mukolo ko se négliger te tango ngonde penza bolingo zonga ka ya bomwana na conseiller na yo papa ozo talanga yeba comme maman voyage vacances ata 3 jours maman soki papa azana makanisi wana te yo kotisa ba papa tobima muke bolingo na libanda ya ndako yaka na sentiment mosusu koleka chambre bomesana bomoni eza moins différent ya mwande mosusu ya nde tozaka na ndako te eza très important mpona basanté na biso ezokimisa AVC ezokende mosika eyebakisa biso santé ezala kitoko obose na mwa makambo mosusu oza nanu mwa libanda c'est différent ozaka otie papa na loboko papa atie mama na loboko otie papa na loboko mama atie papa donc bobosani ata papa azalaka kandakanda tango bwana libanda bo papa mwaza kanda eza te papa akomaka gentil po azokanisa 4 nuits na futi mbongo na nga na futi il faut na sani il faut na consommer il faut consommer mbongo ne ko kika ndenge wana te oza posa omela mo eloko frigo eza ozwi mo eloko sa nini omeli vigne surtout yango yo moto na moto azovivre ye ndenge alengi bomoni nganga moko toana butu natika bino na lala na ntongo soki nzambe ala mosusu biso na makasi bokomona biso kuna na se na restaurant biso nyonso lisalisi famille du cœur bokomona biso ntango tokosala nini tokozwa petit déj na biso kobima libanda madagadaga ezalaka ndenge mosusu que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusa kuna nzambe azala na bino bolingo ezali komoko important il faut yeba kwambeli bolingo na yo il faut yeba kosakana na bolingo na yo il faut yeba kosepela na bolingo na yo il faut yeba pe koningisa nzoto yeba pe kosepelisa pe nzoto na yo surtout mobali ya yo moko ya mosapela alliance ekangela loketo bwe babi mosapela alliance ekangela loketo bwe mosapiso eza na alliance ko ekangela loketo nini bwe eza ndenge wana mama sepela na mobali oyo ya yo moko ozodefa te mobali aza ya yo odefi ye te ya yo moko sepela na mobali no sakanisa ye ndenge olingi yo mpe papa sakanisa mama ndenge olingi parce que aza mwasi na yo obala ye eza ndenge wana yalokwa bapapa mofra mongai otali mama ejedi mongai belle sa maquillage mama bota yo pumo mama bota yo ayebi kobota wana pumo mama bota yo ayebi kobota mama ejedi mongai belle sa maquillage mama Gaëtan mama Gaga
wana mwasi ya mongala bokila lokondo mwasi ya mongala ya solosolo ebongo mwasi ya ndenge wana abwinka na papa mofra mongai lisalisi famille du cœur otali koto omoni besacle etuloma ebongo nga moko la patronne la fondatrice la présidence mwasi ya bato mfomokana 1m85 bazwi wapi nasalaka boye po yo moto wana mobali na yo oyo bakovanda bie na mobali na yo oyo bakolinga oyo bape kopesa ye respect yaki mobali namelaka na mai oyo bakolinga mobali na yo ovanda na mobali na yo bien mobali aza ya yo moko mobali na yo zala na ye malamu konsome ye okonsome ye mela na mai konsome chéri na yo ndongo olingi okonsome te bakokonsomele oye konsome chéri na yo so consommer chez nous, pas consommer là mutu mususu. Ce qui muta consommer, tu moko consommer. Et l'eau c'est la vie. Que Dieu vous bénisse, God bless you, mon gars bariki. Na bon ça dans plus bleu on la ta lobby. Tana lobby na no. Ba na so ni là. Tu vas comme dans la lobby. Mariage. Mariage.